Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Salut. Bonjour, bonsoir, Bandeko. Et qu'au dépendre, sorry. Et qu'au dépendre, quand on a beaucoup de vidéos, on a vu sur Nabino, la grande famille. Voilà. Shalom, famille Libota. Shalom, ma famille Libota. Bonjour, bonsoir, les Péchalov. Les Péchalov, je vous aime. Voilà. Bon dimanche, na banandinyo so ya BBC Mpoï TV. Bandeko, ceux qui ont la liboso, vraiment, nako supplier yo, s'abonner. Ou qu'on n'a jamais déçu. Beau aimer, beau partager, parce que Makambu est jali. Makambu est jali, Makambu est jali. Voilà, aimer, partager, et zanga wabino BBC Mpoï TV. Voilà. Bon dimanche, les sous-sous. Famille Libota, bon matselanga ba focus, le Péchalov, je vous aime, bon matselanga ba cœur. Voilà. Bandeko du soleil parce que ma chère est côté. C'était hier. Je crois titre Nabiso Bomoni. Artiste comédien Nabiso. Poutine de l'écriture. Mobutu Irsil Péchanga la suprême. Moutoatika hydroquinone na défaut. Na SB. Voilà, soi-disant Omba Yassen. Voilà. Naba artiste musicien Nabiso Fali Poupa Mobutu Aigle na Ferrigola les padres. Voilà. Bandeko analyse autozo sala. Bufongola matoi boyoka. Ngai na finga te nazo sala analyse nanga. Voilà. Likambo bandi wapi. Likambo bandi vidéo moko tomoni etamboli déjà hier soir na ba après-midi. Il fallait que tu fasses l'angle analyse lobby na poko mais tellement je te fatigue vu que non appelé mali les bandits moi mali liwana et alors vidéo moko tomoni soi-disant si là na Ferrigola na chroniqueuse moroboy voilà alors soi-disant bazo kende na concert biso no stobi que non Ferrigola azana concert le 15 na Suisse. Bon, eza mabete bakende na concert na Suisse, mais en même temps toyebi ke non, mobali nazala na Suisse. Likambo eza nini? Juste vidéo wana ebimi. Soki basalaki escale bakutani soki wapi yango et memi neti moi polémique moko boyo ezanga mutu ezanga makolo. Ya belle vie na koyana no to banano na Poutine de l'écriture. Ya belvi nini na kati soki lelo sila a poussani pembeni ya Papa Hervé ou encore ya Ferrigola. Ya belvi nini ya batu bakopelisa ba caméra ba banda kofinga Poutine de l'écriture ba banda kofinga belvi. Bandeko to solola. To sala analyse ba batu mi tout. Na yebite na monate place oyo Poutine de l'écriture belvi a se tracasaka peut-être akende ko sala amitié akende ko misa akende ko mikabe pas artiste musicien pour ba fula orié ami fula donc abima déjà star bo mo na bo yebi ko maîtriser ki star da binote bo mo na penza ndenge bo bambana na sena osulula awa je sais pas yaya na moni penza ba ofinga makolo poussière wana musicien nini oh arrêtez un peu to solo là soki boko finga makolo poussière na lobango makolo poussière wana bozo finga to boza na ende na komba ya cage boko mela biso ba filme boko tisela biso ba filme to ya kolobela ba filme na bino bo mema biso na distraction te ya minute oyo ya koloba ke non Ferrigola non
Ferregola a beaucoup de respect na ye. Az artiste na biso, a sa fierté. A sa fierté. Ma beza kaka ke non. Ako finga mate. Ako finga mate. Siko ya Belleville nini na miniti oyo. Belleville abandeke osa makasi ko kende ko yeba na susu na ba artiste musicien ba banda ko fula e. Mais Belleville a fula mat. C'est que boye bite ndenge ba fula muto ko ki ko garder ko ki ko protéger ki nini na yo star na yo. Soki si la accueilli na concert ya papa Hervé ou encore ya Ferregola et ça ini. Ya Belleville na kati ezani ni pobo petisa ba caméra bo banda ko finga Belleville bandeko. Ngala loba ngo bitumba oboluka peut-être ya Belleville na sila eza ya ba filme. Eza komba ya kaji bo kombina biso ba filme total ba filme to lobela ba filme. Awa siko bo memi susu polémique ya koloba keno akomi pembeni ya papa Hervé na tchena no Poutine mpanzi na zwina no siko ici peshanga to kena ngo siko na bongo eroyo boningo bosala bato makelele belé ya ke non si la komi pembeni ya Ferregola mais bo bamba na bozo e bate kaka yawa yaki awa nana ketchup bobondi ke no boza sans position ce qu'on a nana ketchup na mini chope abaye bino bomo te ke no bozo tepa bozo eza pasi les abakuiti eza pasi pona bino nana ketchup ayemba soki nzembo nini yango ya théâtre ya nani ya bokumi makambu mbala moko si la komi pembeni ya nani ya nana botala ndenge bobamba ni isusu bokomi susu pembeni ya Fere wana Fere kutu deja na ngambo afali bayokanaka te siko nana ketchup boche wapi bomo ateke no bozo kende komi kotisa la babiloko moko ezanga mitu ezanga makolo pona koluka kaka succès moko pona koluka matalana likolo matalana réflexion ya mutezo sa esute oyo si la bima quand na monde ya comédie si la abima quand na monde ya comédie à part peut-être quand de to ebi keno azara mwasi ya madilu siko soki to zwi siko Mobutu to zwi siko Irsil Peshanga tongo na Fally Ipupa na moment wana oyo Irsil jibe mpiana zo bwaka ye Fally Ipupa grand frère n'est propre a bwaka ye. Mais moment wana si la zaki atana na réflexion ye moko te que non a créé peut-être pe que non na ni musicien moko boye ou encore na moment na pe fallait pas azaki na réflexion te que non asimba akene komiti akene ko tinga mai pa na et pas faire tellement ba kande le kinga na komina ko bege na moment wana Irsil Peshanga koto Fally abwaki koto jibe mpiana bwaki et puis mabanga moko ezo yokana mais zaki moment oyo peut-être alingai parwa kapena tinga mena na kinatana na kinatanga ngambo affaire réflexion na ezalaki te maila na ezalaki te c'est-à-dire que non si la nengo zawana batunde bazo conduire yo na erreur alors tala moment oyo zolinga koya ko mema polémique oya ya Ferregola mais pour nanga na regretter nango façon bokeleni na makambo yango te si la komela biso ba filme na ba filme wana pe pesa biso tananu eloko moko oyo na oyeba te so ina okoloba nini nzambe nanga bandeko analyse eza no avant-goût eza avant-goût soki na uti église après-midi na yo suko beta mususu parce que matière eza nini ekozanga bomoni peut-être vidéo ya Sila Bisalu na Ferregola boye bo pelisi ba caméra na bino si la félicitation si la komi pembeni ya faire si la boye bokena ngo na sens wana mais bino boye bo bandi ko finga makolo poussière est-ce que makolo poussière ngo bozo finga wana azana nini donc tant eza tant que ne kokota na ba distraction ya ba so des musiciens akene ko lukaka lisusu kotinga ba musicien bandi ko to solo la ko to solo la
Bon, on a déjà distraction na distraction. Belle vie est là à foudre na minitio ke no ke ne koluka soki akene koluka Fabrigazi to solanan. Na minitio devoir bo pesa ke ne pembenya héritier Watanabe ou bien ke ne pembenya ya nan. Ya Fabrigazi wa ke ne so pembenya nan. Eza distraction na distraction. Tout ça parce que ici la zalaka pembeni ya Fally Ipupa. Tout le monde a déjà awawa lorsque Irsil Péchanga ke concert ya Fally Ipupa. Bozaka na kimia te. Bozaka na kimia te bozaka soki wapi angwana biso pe tozo ke na papa Hervé. Biso pe to ke na papa Hervé. Oye biso ki oza soki soi-disant star. Oza na ba sentir na yo, oza na ba bureau na yo, bazala ba essentiel na bomo na yo. Bazala ba essentiel, bazala ba tout mon comme motuya na vie na yo po. O tepate ndenge ozo tepate pa wana. Yango moko na sepelaka na nga na Irsil Péchanga. Donc bureau na eza vraiment vrai, donc eza bien blindé. Ok, et pas belle vie, bien bilo comment ba distraction, eza ba distraction. Eza ba distraction eroyo. Si la yo oza muto lelo, oza muto ya lelo na comédie, obima kala tongo. Obima kala tongo. À part peut-être Madilou, peut-être à boire KPOT. Au commis les lots, juste quand moi vidéo na papa Hervé. Donc ça faisait mon matalana hein. Oza penza mutoba donc otala penza mutoza na charisme te. Mutoza na charisme te. Soi-disant star, soi-disant pomba ya scène. Au salaire déjà combo. So okutana na papa Hervé mais nyon sola tozo e bakeno c'est parce que Irsil a pembe ya Fally tokoki koko sate tokoki koke de droite de gauche droite ite osali kaka makasi keno donc yo poza na ngambo a faire parce que Irsil a na ngambo a Fally ezo bamba yo sans pour autant le savoir biloko mususu faut un orgueil. Kolinga to sala likamu parce que yekuna asali. Kolinga to sala yekuna zalakana owana. Ngapena zalana oyo. Ezo bamba yo na se. Ezo bamba yo na se. Fona lobango. Siko sali vidéo na faire. Bo ke de ceux qui suivent sango na concert. Eza mabete. Siko ya belle vie. Nini po boya ko finga belle vie. Na lobaka chaque jour. Bitumba obo lukaka. Ya belle vie na sila. Boye na ba filme. Tokende na ba filme c'est tout. Bo bebe na ba to distraction te. Sko tango boya bo finga belle vie soit disant makolo poussière. Boye. Po bo monika ka si la pembeni ya ferré. Sko bolingi nini? Belle vie akende ko tinga, akende ko luka musicien. Akende pe ko sala connaissance na musicien pe to biso pe famille libota tokende ko tinga makolo. Toza na temps wana te. Belle vie n'a pas ce temps. Pour être vrai. Banalise na biso soki tokoya ko sala ya belle vie a sali musala kitoko to lobeli. Belle vie a kebo e Belgique, belle vie a ke Belgique. Na minute au film tel et koti alors famille libota focus kuna to matisa ba vie to matisa banen. Héros bo ko lobake non kuna kena et pas faire. Siko belle vie ke wapi. Et pas Fabrigaz, et pas héritier. N'importe quoi, et ça va distraction. Et ça va distraction et puis to yebi que non ce qui a sali yango c'est parce que to yebi que non belle vie que tu bo bimisé na makambo ba musicien. Bo bimisé na ba makambo ba musicien. C'est parce que bo yebi Irsil la zalaka deja na nani na Fally Ipupa. Siko Irsil la banana Fally Ipupa quand Irsil la banana Fally Ipupa quand c'est que si la zone quoi mon pépé soit disant ceux qui chroniqueuses naïe soit disant ceux qui attachés de presse naïe bon sali ba makambo donc bon muda terre à terre ngana moni loko moko ya ebetité ceux qui naïe ko sala analyse c'est parce que ceux qui est akena concert ya faire gola ya Belleville nini po boya ko finga Belleville. Il y a belle vie nini.
lobaka pour makambo yango ezaka no booluka ba monde yango peut-être ba fan et tout. À vrai dire, papa Hervé Koutou, il fallait au team à koloba ke non. Oyo eza pona bo ezaka booluka ka ba problème na ba problème. Ce qui a poussé les pemeni à faire, biso nyoso tokoya koloba awa c'est parce que Ursule Pechanga azalaka déjà na fali poupa. Maintenant total ane ba total esko ba ta yango. Ursule Pechanga abandi na fali poupa quand? Mais yo ozaki copine ya Ursule Pechanga. Na moment là il fallait peut-être créer le bi non. Ursule Pechanga ba jibe mpiana bazo boaka. Ursule Pechanga ba faire mbadani ba fali bazo boaka. Et obane ko sale lango ki jalelu. Si la salle là qui a celle là, ici une personne qui jale lutangu fali pour pas boire kaye, j'ai même piano pe à boire kaye. Na yebi théâtre moko boye. Ozo benga ici pêcheur ezali na théâtre. Bo solo la na kati théâtre ezali nango shooting, ezali tableau. Awa j'ai même piano komi ko boire kayo, awa fali a komi pe ko boire kayo. Nazo yeba théâtre wana. Mais dans le moment où on a idée que nous avons créé le master nanga ko to pas fali nga pena lukate ozaki dangote parce que bateau bazana yo au moins te que nous ba créer le problème so ko sala ngo au moins te que nous neti nganga na osala ngo neti polémique nana ketchup moi ça fali pour pas abina kaka awawa bandeko bala fait pela si la komi pembeni ya nani ya manana ketchup nana ketchup alingaka irsilité nana ketchup boye nana ketchup alingaka na abakuke nana ketchup aza abakuke nana ketchup aza abakuke na minito bomoni te ke no bo sepeli pe nana ketchup ngo mai parce que mutu o faire rigola déjà baza déjà Irak ina fali poupa na minito boche nana ketchup wapi boya bo pedisa ba live pendant ce qui 4 jours il y a soi-disant nana ketchup aza abakuka Ursule Pechanga mikili boye pa na nini pa bo pedisa ba live to mona kaka soi-disant ceux qui attaché na ceux qui chroniqueuse na ceux qui journaliste na bazaki na ceux qui na soirée nini yango boye biso toya na toya arena na papa Hervé. On sait voir. Mais ce qui s'y coupé, et ça peut problème te bandeko bo comprendre nga. Et ça problème te ce qui nani si la akepe meni affaire. Akepe meni affaire. Na bit nini, na intention nini. Amoni nini ya sobo pour les lois que ne koting akene pas faire. Amoni nini. Bon moi que nous ana somo ici Pechanga. Bon moi que nous somo ya ici Pechanga. Et alingi pe avance sa makamukota ya faire rigolo. Mais aucun nango mabe ya yat. Et bambi on a se. Il faut aussi la charisme. Soit disant pomba ya scène, soit disant yonde, soit disant numéro 1 à comédien. Mais ça a charisme. Ça a moi l'olendo. Et ça bien. Parce que boya rememi la bato distraction héros ya soit disant que non, makolo bolingi makolo pousser asani. Asani. Belvia sala nini na minicho. Aluka héritier. Aluka Fabregas. Distraction na distraction. Ursule Pechanga nenga zawana. Fali pupa yaya na ya tongo. O biso nyonso toyebi. Nana Ketchup belle sœur na ye. Donc c'est que ozalaka na keto depuis kala. Mozo ba nenga ko sala makambo yango te. Siko loko ozaka mutu moko boye no bazo diriger yo zo yeba te ke nozo bambana na seba o mi kitisa yo moko ta personne ozo mi kitisa. Siko linyo za côté ya nani ya fait rigola. Mais kende nango na kimia. Boye ko finga Bellevue po nini. Bellevue akoti na makambo na dikamni. Bon mon limitation ce qui inspiration ça sous-soutien ba film. Pour Bellevue era okene ko benga ka soki ba héritier ko kene benga soki ba Fabregas ce qui est pas luka musicien moko ya kotiga bendo famille libota toza déjà belé. Famille libota toza belé. Wana nyonso na bozo luka kaka guerre.
Bon luka guerre ya fere na fali et continue siko yo moni ke non nani irsi la zala pembeni ya fali ki mezalaka te. Siko ya belle vie nini nde eloko nga nazo tuna. Soki ya kutani na fali na fere azo kende Suisse ya belle vie nini poke aya ko fingama. Parfois vous fatiguez les gens hein. Parfois, vous fatiguez les gens dans le raisonnement moko eza terre à terre. Ce qui nga, n'engena ya na pelisi caméra na lobby nani mama nani sila na biso na faire boke nango na polémique té. Boke nango na propre kaka. Parce que awa guerre eza ne ya cage, eza guerre ke no ya ba musicien té. Eza guerre bo komela biso ba filmer, bo kotisela biso ba filmer. Relation ya Irsil Péchanga na fali poupa eza ya yaya na leki eza façon o yo ke komi kabate pa fere poka mokili mo na peke na yepe kuna nani mutu afere bamba yo na se ozo comprendre en hôtel siko aboche nana ketchup wapi boya bo pelisa ba live nana ketchup vidéo nana ya 1 minute soki ya 30 secondes ya zobina soki nzembo nini yango wana topé matin sans position nana ketchup ay kotala ba fingaka na mi bendela na benda nga liputa nga na kimia na benda dra nga na kimia siko bomoni te ke no bobambani bozo ba sans position. Si la sali komboka, si la bimi lelo, Paul lelo ke ne azape mbeni a faire azape mutu akalati. Mutu aketo. Omoni biso famille libota, eza distraction. Omoni peshalof ndenge zana, ba peshalof ndenge zawana, et l'autre côté, to yebi ke non, ici la zama kambwe pas si la. Parce que ceux qui habitent au solo lango ils ont tricherie. Donc aux autres là que non ici le boya zala kapembe nya boy nga pela zala pembe nya boy. Au moins te que nous amoli moi ya keto. Bizale loane et kataka inspiration. Le temps au coma filme. Na minute au coma na komi pembe ni peut-être ya faire na kozala na concert à faire. Au moins te que non limitation. Or aux na chaîne na yo aux na batu na il faut komela bango ba filmer. Siko boya ko finga Belvini. Au côté de la distraction, pamba wana. Oh! Aya au côté de la distraction, pamba. A quel Belgique a sati que biso biloko ko lia peut-être obanda déjà filmer na biso les enfants to obanda ngo lilo. Ce que boli boya obanda tchena ba distraction, aluka héritier. Aluka Fabrigaz. Bozonga pe batuko. Bozonga batu. Soki ake na ngambo affaire eza problème te. Toyebi ke no eza malandango mais pona ici la zapemeni afali, azapemeni afali. Et puis soki totali, ici na fali babandi kan po lelo, po yo po oza mutu akala tongo groupe salongo. Madilo abwaka yo te. Oh. Soki oke concert kende concert. Soki o faufile que ozape pembeni ya faire egola parce que nani irsi la zara pembeni ya fali. Siko ya belle vie nini na kati. Ngana o comprendre te belle vie ngo bo comprendre ka yete. Est-ce que soki botali peza belle vie ninga zawana azana temps vraiment abanda ko zwa sous fond na ye abenga soki fali, abenga soki faire, abenga soki Fabrigas, abenga soki héritier. Mais déjà famille libota et zawana pona ye déjà. Ozo sala musala kaka pona polémique. Ozo sala musala ya matalana. Comment filmer? Comment filmer? Non ba film ngo yo komaka. Ba film ngo donc rôle o yo jouaka. Eza rôle moko ke non na mona tate ke non ki ko épater batu parce que elobi ata des mères.
Et le bien état des mères. Rôle si la ajouaka. Muchopi abetaka ngo dada. Rôle si la ajouaka. Nde oyo nani oyo alobi ke no za inspiration na nani. Nani oyo Jérémie. C'est-à-dire que non, rôle si la eza nango na impact té. Rôle na eza nango facile batu ba incarner yango. Combien de batu filmer? Rôle ya belle vie. Totika ko mona jamais mutu a incarné ba rôle à belle vie o ya jouaka. Toke pe pas et pas Irsil Pechanga. Jamais na tika ko mona mutu o a incarné filmer na ndenge Irsil abetaka. Mais si là to loba, il faut to zongi sabino. Parce que bino bo luka bo mona on dirait batu aza bazoba. On sait voir. Beaucoup melanga kombo ya mutu akoki ko incarner rôle ya belle vie. Façon belle vie à jouaka, façon kotaka na personnage. Toke pas Irsil Pechanga na monité. C'est-à-dire que no bazana ba potentiel ya koloba ke non, soki lelo bazate tosuki. Ata mutu oyo ako incarner ba rôle na bango wa rozalate. Mais si la bisalo basé belé. Comme pour dire que non, qui pomba na bolobaka. Et zaka qui pomba qui kuluna. Est-ce que si la okyo beta rôle moko ya que non une femme na kati ndak avec beaucoup de tendresse. A okokangote. Artiste eza neti to utaki ko perdre artiste na biso Jani Fay. Websanga, il est parti. Naba artiste et comédien nyonso nani a bima abeta le quoi fay. Azate parce que il avait des potentiels oyo. Pour la koma niveau oya jouaka, c'est pas difficile parce que batu mususu ba sala nini, batu mususu ba imitaka. Qui peut imiter Jani? Nani a ki ko imiter Irsil Pechanga. Film na yo na uti kotala et pas ada. Azaki aveugle. Si la okokangote. Dans la monité, mutu o oki ko incarner rôle à Irsil Pechanga, c'est-à-dire qu'elle a des potentiels. Toke pe pas belle vie, ezana mutu mon côté. Que lelo absence à belle vie, to souhaitant to lobande. Ezana mutu oyo ako incarner rôle à belle vie. Mais rôle ya si la basé belé. Basé belé. Mucho pikutu déjà dada abetango. Lorsque Jérémie a zolo bakeno source inspiration na eza sila. To mona ki batu awa basaki ba analyse belé ba mama ko ngona basaki ba analyse belé. Théâtre ou encore comédie il y a Jérémie. Leçon ni apesaka. Ceux qui insultent ou encore ceux qui aola ki sanenga ebi ko fingate. Toloba. Siko héroï. Héroï. Belvia comme la biso filmete. To benga Belvie. Belvie benga la biso qui héritier pose à la pembenya héritier. Nonsense. Héroï. Pose ici la zalaka pembenya fali. Héroï. Bon meme la biso ba œuvre na bino. Combien za cage bois quoi briller biso te soit disant que non fait rigola non fait rigola ça ba golo anaye déjà tongo a okele la kutute que non bido baba kukubo ke kukuni nkuna mabeka kana obangela parce que bino boza bato ko finga fait rigola ça déjà na monde na ye aza déjà na ba golo anaye. Il n'y a rien qui est étrange. Ce qui te moni, nani, si la pembeni a ferré. Il n'y a rien, absolument rien. Oh, c'est étrange, wana. C'est juste asali yango pona matala, na pona mutu moko boye azalaka na mutu tel. C'est ça. Na journaliste n'est pas opé ma 5-5, chroniqueuse n'est pas la donc sans esprit mo boye. Donc oh mais ma mutu kaka na buzoba. Oh mais ma mutu kaka na polémique. Or, biso de tout ça na combat ya cage.
nayebi te soki nakosi bandeko soki si la sali makasi bakoma pembeni ya feri eza mpo na nini eza mpo irsile azala pembeni ya fali totya mai na monoko te sikoyo bokoya kofingela nani Poutine nini bokoya kofingela Poutine nini biso famille Libota ou encore toyebisa des mères lukela biso pe kuna nani fe nani héritier wana distraction toyebisa peut-être attaché de presse ya belle vie boke ne peut lukela biso soki musicien nini distraction bo commander ba film comme ça ya cage botika ko embrier biso oza mutu akala na théâtre oyeba ko sala connaissance tena ba faire na tongo lelo ka batu nde baopusa yo baotindika yo yango na Jean Paul analinga kozwa yo penza bana ko gérer yo donc oza mutu moko oza otepaka tu es sans position yango na jouer na yo na chaîne yango pe alinga toka yo yango parce que tu es dirigé par les gens de toi-même oza la réflexion te de toi-même oza la réflexion te ceux qui attachés de presse, non, ceux qui journalistes, non, ceux qui nini yango wana, na faire, nini. Mais tu sais sabino que c'est parce que tout le monde a Ursule Péchanga na fali. Boza na kimia te. Siko ya Belleville nini boya ko fingira biso Belleville. Toko senga pété que non ba attaché de presse ya Belleville ba ke kolukela biso ceux qui héritier. On n'a pas ce temps là, toza na besoin ba film Belleville a comme na biso ba film c'est tout. Bon mémé na ba distraction te. Ba biloko na bozo ça ils a ba limitation. Oh, non, bandeko. Na poko ali susu na zoya na za la matière. Famille Libota, bo aimer bo partager. E bambi nde bino na se. E bambi, il fallait bo chaka muku ne bozaki na tambo mona ki nana ketchup soki ayemba ki soki asala ki nini ya sila. Il fallait ba bo tele makaka wana adusola. Sans esprit, oui que no ici déjà zalakana fali. Mais ok nanga moi si afali au moins que sans esprit na bita moi si donc muto désordre qui coulou na no partout donc réflexion ya kolobaka que no ata muto yebso que non to sala boy okino ko zope mayele no ya bo moto yo moko te que no réfléchir te o tango na sala boy bato okyo loba que no to sala yango pona boy te ok na opeka ngulu il fallait que Jean Paul na zoyo faisait chaîne wana parce que gérer que tamulai a gérer que tant moulay donc réflexion exatée quand ya Belleville nini alu que la biso héritier toza héritier za na batuna ya za na batune soki ba nini soki ba watana nini soki nini kuda soki ba spirit nini na yebi na ngate non a plus besoin ba film combat ya yo na Belleville eza ya ba film comme na biso ba film incarner ba rôle moko ya neti une femme na foyer o azana mutema munene azana tendresse nde tozana ngo besoin awa salela pe biso ba film moko pe oleli lokwa Ursule Péchanga lela ka Belleville pa lela kikulu na nyos oh boya memela ba distraction mais wana penza bo sauter Belleville Ursule Péchanga déjà donc aza penza Mobutu bomoni Ursule Péchanga a Mobutu source inspiration ok na ngambo affaire parce que bino mokasa to biso to ya ko sala analyse to koloba nini mais to yebi non to yebi que non c'est parce que Ursule Péchanga za pembeni ya fali siko nini ozolinga ko ya ko sala connaissance d'affaire. Donc mutu moko azanga na connaissance mutu moko azanga siko na minute batune ba o baza pemene bazo tindike sala boy yo poso kele kwa ngulu star aza mutu apesa ka position te soko ça déjà star zala na charisme so bamba na pardon famille Libota boy aimer beau partager to kutama moko aba pourquoi to kutana parce que dans la matière alors bon dimanche na bino nyonso Belleville azana Belgique et l'autre bana déjà je crois film na biso il y a les enfants oh déjà et mon na penser ça déjà chaud c'est ce qu'on a plus besoin chez Belleville ndé loko to lingela ka Belleville
boya ko memena biso ba distraction ya RO te po lelo ye ko tingama okusali connaissance na faire egola bokutani soki na kwa nini wana bosali mwa video zo welisa pe mbala moko zo welisa o welisa charisme ça bien franchement charisme ça bien ici pechanga umela oza mobutu oza penza leader donc bato arevaka kozala yo oui toke nango bongo mingi komeza nde ya kajawa bokomela biso ba film mingi yango wana mingi yango wana bokomela biso nde ba film oui famille Bota, je vous aime les Péchalov tozali tojali wana aimez partager notre numéro hela o azan besoin benga mama BBC abengi je ne pense pas qu'il y en a beaucoup qui na fingi bolimisanga soyi na betisi bino bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure dans le monde et partout au Congo, c'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tozala fier, yakozala Congolais, tozala fier, yakozala Africain, tozala na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.